Mbote Balandia Congo Lokole News.com. Le lot toza le 25 mai 2014 toza awana centre d'accueil Kimbangiste na Kasavubu. Tozo célébrer fête munene ya Noël ya bakibandeko na biso bakimbangiste. Eza mokolo oyo papa Dialunga na botamaki le 25 mai 1916. Eza mokolo oyo papa Dialunga na botamaki. Yango wana toza elongo na bandeko na biso bakimbangiste tozo fêter fête wana ya Noël toza awana centre d'accueil tozo fêter tokota na kati bino bo tomona total ambiance to fêter na bino elongo. Merci to landa tina suka. Noa Ndombele Florian Nazali président national ya GTK na RDC. Lelo ezali le 25 mai tozali na centre d'accueil Kimbangiste ya solo tozali ko fêter Noël. Mokolango est tombé dimanche Noël ezali mbotama ya nkolo Yesu. Uta na bayuda abotamaki le 25 mai. Tanga eko botama pe ambala mibale na Yerusalem ya sika. Ndenge Bible laka ayeko botama le 25 mai. Ya solo mingi to sosolaki yango te pe to sosoli nanu te me biso. Tozalaki révélé, tozalaki ba révélation pe bibliquement parlant to mekaki koluka to monaki ete manso mazali na Biblia. Kolo Yesu abotamaki le 25 mai. Le 25 décembre, ezali date conventionnelle. Biso nyonso toyebi convention elakisi nini. Ezali kambo batimi bale misatu mine bayokani ete basalelaka. Mais ezalaki vraie date de naissance ya Jésus-Christ te. Alors, lokola ezalaki convention date wana ya 25 décembre ezalaki date oyo kuna na bayuda. Bazalaki ko fêter date ya roi soleil. Dieu soleil, pardon. Le Dieu soleil était un Dieu avec des majuscules. Ezalaki donc binzambi nzambi, banzambe ya lukuta, banzambe ya mike. Alors, jamais nzamba koyeko koma satana, satana koma nzambe.
tokoki jamais kozwa makambo ya nzambe ya solo topesa yango epa nzambe ya lukuta. Bango bazwaki makambo ya nzambe ya lukuta bapesi na nzambe ya solo. Yango wana d'ailleurs bizaleli oyo ezalaki na tangu wana ya molili oyo bato babandaki kosalela tango bazali kofete fete wana ya Dieu Soleil. Bizaleli yango bamemaki yango na fete ya mwana nzambe. Bizaleli ya molili notamment débauche makambo nyonso mabe ezalaki. Mais nzambe akoki kokoma satana te, satana pe akoki kokoma nzambe te. Na répéter yango lisusu. Yango wana biso tososolaki pe to découvrir ete Kolo Yesu ayaki na mokili le 25 mai. Biblia ezali kolakisa biso yango ba passage biblique ezali, c'est vraiment clair. Nde bizaleli oyo ya mwana nzambe yango biso to memi na vraie date de naissance ya Jésus-Christ. Yango wana bomoni biso tozali ko festoyer, tozali ko sepela na ndenge bana nzambe ba sepelaka. Donc mokili ezali na retard mais faut yeba, faut sosolete bakimbangiste basali un pas. Je crois que biso moko kaka te to fetaka fête ya 25 décembre. Tozali ebele, notamment ba orthodoxe, ba musulmans, ba témoins de Jéhovah ba fetaka date et fête ya 25 décembre te comme fête ya nativité. Mais biso au moins to se prononcer to lobiete fête yango ya nativité pour na biso ezali le 25 mai. To découvrir yango na Bible pe tozali ko tia yango en face du monde pour ete bato bayeba. Donc mokili mobimba boyebe te bakimbangise basali un pas. Le problème ezali balobi pourquoi bango balobi ba coïncider kaka date wana na le 25 mai o ezali date ya mbotama ya papa de Alungana. Mais papa de Alungana azali nde Nkolo Yesu oyo ye na mbala ya mibale. Biblia ezali kolakisa biso yango te Nkolo Yesu tanga mataki akitaki asa kita azali na Afrique centrale, plus précisément na RDC. Pape Jean-Paul II en tournée en Afrique a commis na Tanzanie en 1975 si je ne me trompe. Alobaki tuo Mbote mama. Mbote baba mama. Na monyo nzane sengo munene tozali awa wapi kombo nani awo yoko sala nini? Kombo na ngai mama Diwantesa Losia. Awo toyeko sala toyena bonne fête ya papa de Alungana tozane sengwe bele. Mona nini toyeba kite kasi lelo ekomeli biso. Yango tozane sengo. Merci mama. Mbote yaya. Mbote mama. Na monyo awa na centre d'accueil yo sani. Toye église yo ko fête na biso le 25 mai o eza mbota ma papa di Alungana Nkolo Yesu. Na monyo zana sengo osepeli papa di Alungana zalaki nani? Papa di Alungana zali moko ya mwana wa papa Simon Kimbangu. Aza mwana wa papa Simon Kimbangu yango toye mbota mana eza lelo centenaire yango toye ko fête ya Noël. Tozana esengo makasi, en tout cas tozana esengo makasi pena makasi koleka. Merci. Mbote. Mbote mama. Na monyo awa na centre oyo sala nini? Bon lelo eza mokolo na biso ezali mokolo ya fête ya papa botamaki. Yango na toya kosangana awa pona kokumisa anniversaire ya papa. En tout cas eza mokili mobimba doki partout. Ato zala ki wa ifo zala kaka nesengo ya osepela kaka po mokolo mbota ma papa yango moni biso toyo kosangana awa. Me baninga mususu basangana ka le 25 décembre. Me bino ndeni bozo sangana le 25 mai. Bon bango na ne bayebi te. Soko za mwana ndako yebi penda ke likambo. Soko za penda mwana ya ndako oyebi penda likambo oyo. En tout cas ekesenga kaka okoma nesika oyo. Bango pe soki pe bayebi ba okoma kaka nesika oyo. Bayebi ndenge ni po batu na Bible eza koma le 25 décembre. Bino bozo fêter le 25 mai. Bon biso to yebi parce que biso to zabana ya ndako to yebi ke masolo na biso ya papa mbotama ya papa Simon Kimbangu histoire nyonso en tout cas to yebi yango etindaka biso ke na date oyo mbotama ya papa yango nde foto sangana. Merci maman. Mbote papa. Mbote mama. Na moni ozali awa na centre yo sala nini? Na moni bolati uniforme oyo elakisi nini? Bon tozali na centre awa toza ko fêter anniversaire
naissance ya papa Dialungana. Uniforme na lati ezali uniforme ya groupe ya babengi na lingoma na biso fanfare kimbangiste. Uniforme yango na lati ya fanfare kimbangiste. Misiko awo yoka koyemba be oyeka kosala nini pona moi lelo batu baze belé bazana sengo ya osakana te. Oui, ezalaka ndengona na biso bakimbangiste mokolo le 24 le 25 mai ezalaka mokolo ya sengo. Donc toye pona to fêter mokolo oyo ya papa Dialungana kiangani nkolo Yesu botamaki. Bon, biso groupe oyo d'habitude to zalaka na Kisasa te. Tokenaka data boy to zalaka ka mingi fake zalaka pa ya papa zali na nkamba. Mais touro yo papa lubina biso exclusivement to tika to fêter na baninga oyo ya Kisasa wa pona te milulu ezala pena na esengo nyonso yango wana to zali awa lelo. Okoko yembe biso ata mwanzembe mukie kaka ya faki. Non, ngai nazali biso to betaka na instrument. Mais lokola osengi bon. Noël. Voilà, merci papa. Merci. Mais nous bien nani là tu vois. Bon, nazali premièrement nazali kimbangiste na musala na sala na artiste plasticien na sisa na académie de beaux-arts. Siko awoyo sani. Nazali kimbangiste pona lokumu ya mbotama ya papa Dialungana pona olakisa mokili ete azali asolo nkolo Yesu boye na boye ina mibale na nzota Dialungana nde tosali bepo mokili yeba. Message ni ozana ngopo diaspora nyonso bazomona yo mokili mobima bazomona message ni na suka oyo ozana ngo oyo kopesa na baninga o bazana libanda mboka bakimbangiste mususu. Merci beaucoup. Certainement il est temps de croire par rapport ya ba année où il est belé otoko samaki. Le 25 décembre, date conventionnelle, tu veux comprendre la réalité. Par rapport à Maloba, ya papa dia Ngenda, n'engage pas de m'collérer, tu vois, vrai date ya mbotama en coloïs. Et le l'homme qui le comprend, ya solité, papa dia Lunga nazalim coloïs. Na l'an 0 coloïs, ya qui na combat Jésus-Christ. Et na le 25 mai 1916, les papa dia Lunga na kianga Salomon Paul aïe. Donc ils attendent au mot qu'il faut ce là et comprendre. Donc tous na kata libulu morobo et tobimi déjà dans mot qu'il faut comprendre qu'il y a solo ya Lunga nazalim coloïs. Mais la mona batunsusu ba fêtera le 25 décembre ba fêtera fête ya Jésus-Christ. Pour bino pe bakimbangis pe beaucoup misaka Jésus-Christ. Et bon ndenge nini bo fêtera fête le 25 décembre te bozo fêter ngo le 25 mai. Certainement le 25 décembre est date moza conventionnelle. Le 25 mai des vrai le 25 mai des ali vraie date ya naissance ya nkolo Yesu. Donc on a lobby que tant o eleka ki bat bandima kité. Parce que le long de comitango était mokilien ndima ya solete Dialunga na zalim koleus. Donc ceux qui to tchara na mitu na biso le 25 décembre to effacer yango to chande siko le 25 mai de vraie date yankolo Yesu. Penkolo Yesu wana ezali papa Dialunga na kianga ni Salomon Paul. Merci papa. Comme na mwana ndaku le 25 mai kutsina na ozala la presse, la chaîne Nini, bien la site Nini, tout est à la centre d'accueil. Elle a la presse église, la presse à Londres. La parole c'est d'autres émissions, ça la mise sur votre la presse à Londres. Naza, toute église à presse. On fait ça. On a famille dans votre famille. Londres, c'est du bébé. La capitale de la sud-est. Ce que souvenir Nini Ozana, il y a fait le 25 mai, de Monio, souvenir Nini Ozana, les minutes au cours aux anneaux pour venir à Londres, pour nous fêter, pour venir à Londres, pour se faire Kaka, Oya, à centre d'accueil, Oya, au Sanana, souvenir Nini Ozana, au Nivetinio, Oya, à la centre d'accueil. Ozana, on peut aller souvenir, les années reconnaissance la date, utilité le libre du matin ayebi na bango que le 25 décembre za date ya mo ya kolo sa bota malite na bani bango du matin. Donc comme date ya ko ya ki na yebi ti ngo on va te fêter au thé. Donc vous allez à Londres ou vous allez place ni sur va pour là na fêter là. Message ni suko sana na bato Holanda. Message na bato Holanda bo surtout yo mwana mboka mwana Kongo mutu mwindu luka oyeba so oyebite luka oyeba simo kimba usoka na badati oyo luka oyeba sosola sala ba check ni papa denge na za so ba jeune sala ba check donc to luka to oyeba
mabomba mingi eza na kati ya Simon Kimbangu, na kati ya église Kimbangu. Na bao nan bakomi baza bakimbangiste baza libanda ya église Kimbangiste. Foka yemo papa Simon Kimbangu ateyake non faut ba récupérer bato nyonso baza na libanda. Faut ba récupérer do ba récupérer bango ba ya na kati ya temple do na kati etonga na kati ya lingomba. Ya Kimbangiste biso nyonso toza bomoko ba oyo nanu bakoti nanu na kati ya Kimbangiste te message nini opesa bango. On a pas continué le tebo. C'est le moment. Les gens qui ont été on a évité, on a tangaté, on a eu quand on a été qui m'a oublié le va poli. Toujours le bas, toujours bisous on a Londres, toujours ça la démission. C'est l'église qui manise. Donc c'est grand temps que le site internet tout ça m'a modélé. Donc tout le monde était à la temps où on était à le sous qui on a ébagité, on l'a raté. Donc, la chaîne passée, bazar au Mébélé, tous au Théa, bazar au Loba, bazar au Salaneso. Donc, c'est ce qu'on attend, on a mis la passe à Zali. Quand on lui mingi de Sali Mingi, c'est le moment. Merci, papa. Merci. La date du 25 mai de chaque année, c'est une grande date, c'est une grande fête pour nous parce que c'est la date où nous confirmons la naissance, véritable naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que moi, honorable Baki Zolele, en tant que Kimbangiste convaincu et original, je dis encore original, je ne pouvais pas rester indifférent, pas en dehors des festivités. Je devais approcher mes sœurs et frères fidèles Kimbangistes pour qu'on puisse fêter ensemble selon les préceptes de notre église Kimbangiste, Bolingo Mibe comme ça, comme vous le savez. Aussi, en tant que politique, je suis député provincial, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et président fédéral du MLC Tchango 1. Je ne pouvais pas rester aussi indifférent parce que je dois être reconnaissant de ce que mon Dieu a fait pour moi. C'est lui qui a fait que je puisse au moins briguer ses postes. C'est ainsi que je suis très reconnaissant à mon Dieu. Je suis venu aussi le glorifier, particulièrement à Papa Simon Kimbangu Kianganyankamba. Je suis très reconnaissant de tout ce qu'il est en train de faire pour moi. Et si je suis là, Papa Diangué nous disait chaque fois, ces recommandations, il nous disait que nous devons d'abord chercher le royaume des cieux pour que le reste puisse nous être donné par surcroît. C'est ainsi que je suis là et je ne peux que promettre à toutes mes autorités de l'église kimbanguiste et aux autorités de mon parti MLC que seulement la loyauté et la fidélité dans l'exercice de mes fonctions. Nalingala nalingiolo ba mingi na ba Congolais. Pour ba Congolais polémique et les mingi. Ba koloba me ye Kimbangiste aza ko fêter 25 mai pour nanine. Pour biso toyebi Yesu abotamaki le 25 décembre. Wana ba catholique nde balobaka yango. Kasi ba orthodoxe oto benge pa ya ba russe bango pe ba fêtaka Noël na bango le 18 février. Ba fêtaka le 25 décembre te. Aza pe mwindu te aza mundele. Aza na kati ya Yesu. Soki tomati tokokuta Noël ya ba musulman okendo kuta ngo koyi na septembre. Olandi Noël ya ba indio yokuta ngo koyi na juillet. Kasi po na nini olingi olandaka ya moninga balobi bolanda nzelo ya bino po boyeba makambo nini ebombani na kati. Même ba juif tango babimi na Egypte. Tango bakatisi mai. Moïse abseki bango bozela ngaya wana ke nozwa mibeko. Ndenge moko balobi na bino bozela mibeko ya nkulumbimbi. Bo banobonga magaka. Tosi tokomi na 25 mai. Bo mituna après 25 mai likambo nini ezo ya. Yango déjà plus important ba polémique wana boko tangote. 25 décembre tikela pape ya catholique. 18 février tikela pape ya orthodoxe. Bosibo yamba yepe yawa. Polémique te 25 mai tikela pe noira ndimana no dato ya yemoko ya moto mwindo. Na ibite mo koloni posone ko mapembe ozala ga mwindo. Bolanda ti pa etozo kende merci. Reportage na biso pe ya fête na biso bomoni ndenge bandeko bazo sepela bazane sengo mingi po lelo ezali jour ya mbotama ya
ya papa Kiangani Dialungana. Binomo bomoni ndenge bandeko baza awa na centre d'accueil na commune ya Kasavubu bazo sepela eza mukolo ya Noël ya mbotama ya papa Dialungana Kiangani nde abotama lelo le 25 donc ezali 98e anniversaire ya papa Dialungana Kiangani ezande lelo nde omoni bakimbangiste nyonso bazo fete fête ya Noël eza fête munene pona bango binomo bomoni mingi ya kolobezali te bomoni ambiance oyo uti koleka bomoni ndenge mokonzi ya ville ya awa ya centre alobi bomoni pene ba mama na ba papa bapesi maloba na bango bomoni bende bapesi maloba bazana sengo na bango boyoki bango napesi merci et pas mama giti bisengo ye mtazi ba image oyo napesi merci na patiki nsala yene mutamonte bipa nyonso na mokimo bimba na tombeli bino mbote belé napesi mbote et pas Christian Disu number 1 pour la nité David Olito grand frère propre Fleury le Komboso esiko zali na Londres pour l'ambassadeur na Boston yote napesi nyonso mbote Cliff Ndombe napesi yo mbote Picho Pacho Asotali Konko esiko zali na Norvège napesi yo mbote Laetitia Bisengo Godin Zikisa na pesi nyonso mbote tomona na mbalasima na reportage mususu na bosanité maître Ado Nzenga esiko zali kuna na Suisse na pesi mbote merci tomona na reportage mususu merci